tous comme un seul homme et un seul peuple. Les chrétiens catholiques de l'archidiocèse de Lubumbashi ont effectué une marche pour dire non à la balkanisation de la RD Congo. Par cette marche, ils ont voulu marquer aussi aux yeux du monde et devant Dieu leur désapprobation des hostilités qui ensanglantent la RDC, notamment dans sa partie Est, et au même moment dénoncer les plans de déstabilisation des institutions du pays, avec le dessein de diviser le peuple congolais et d'exploiter ses richesses de manière incontrôlée. L'on pouvait lire différents messages sur les calicots et banderoles de manifestants dont le parcours est parti de la paroisse Saint-Boniface de Kamalondo jusque sur le parvis de la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Lubumbashi. Et là, le vicaire général Denimoto a, au nom de l'archidiocèse de Lubumbashi, rappelé le sens de la marche et appelé les fidèles catholiques à la vigilance, tout en formulant une série de recommandations au gouvernement de la RD Congo, aux élus et au peuple congolais vivant au pays et dans la diaspora, aux pays voisins et à la communauté internationale. Et l'archevêque de Lubumbashi, Monseigneur Jean-Pierre Tafungambayo, a béni la foule qui a pris part à cette marche. Pour sa part, M. l'abbé Kalaba a fait savoir que cette marche n'avait rien à voir avec le fédéralisme qui, du reste, est un droit constitutionnel. Il a également signalé quelques arrestations des intrus qui avaient de messages diffamatoires et d'incitation à la haine. Ils ont été remis entre les mains des services compétents. Tout s'est passé dans l'ordre, la discipline et surtout dans une attitude de prière. Alors, bandeko, mbote na bino bandeko bozalaka na posa kolandanga à tout moment na bimaka na bilili. Bandeko, message ngai na ngolelo, mboka na biso, la RDC est un état indépendant et souverain. Mais pona nini bandeko lelo tokomi boye, tokomi koloba loba, na mboka ça ne va pas, calme ete, pasi na pasi. Lelo tokomi parmi ba dernier pays au monde, o ba mona pasi, o ba mona bisengote, o bazaka toujours na ba douleur, toza na misère. Est-ce que bandeko eza faute ya Kasavubu? Est-ce que eza faute ya Joseph Désiré Mobutu? Est-ce que eza faute ya Laurent Désiré Kabila? Est-ce que bandeko eza faute ya Joseph Kabila? Bandeko nanga, est-ce que eza faute ya Félix Tshilombo? Bandeko faute eza ya nani? Nakolinga bandeko nangai oyo bachaka ba commentaire to meka ko éclairer bana. Tozana groupe ba jeune o ba komi lelo boye ba boti bana. Mais histoire ata muke ya mboka ba ebite. Ngana bana ko benga balandi ba jeune. Na bana ko benga bana 70. Moi na 70 ans, on a 80. À combien de 10 ans? Na 83, tant IDP c'est Salami. Moi na 70, Azanika a 13 ans, donc ayebi rien. Alors, ce qui ayebi rien, tant bazo ba ke Tshisekedi azam malam, il y a beaucoup de parce qu'il a dit 13 ans ayebi rien. Tant que vous avez Mobutu a dit bien, mais à vous croire parce qu'il n'y a rien. Alors, tant que dans 90, à comme il a 20 ans, Azara Mirte, et dans 97, Kabila Ke. Donc, surtout dans 70, dans 70, 71, 72, 73, 74, 75, 75, non, 75. Baïbi et le côté. Basala tout batanga, mais biso to vivre la réalité. Nekonangai Congolais à Montou
qui tribalisme et ça ba congolais ya ko sakanate na bi bien ya ko sakanate mais vraiment peut-être ngana cause la moi bobungi muke mais si on tingo cha commentaire na ndenge o eza biloko nazo sala ya ebande nazo sala ka neti ko boire moi ba flash pour na osenga nzambe na mois ya janvier s'il faut faire 30 vidéos pour na koloba histoire ya mboka je le ferai et que permettre pe bato mususu ba kozonga ba faute ba ndo komanase peut-être eza oubli mais faute penda et kozala na ndimité peut-être na ko bossa lelo mo bo faute té malheureusement na mboka na biso bakumisaka ba miyibi viona nginda soko yokine wana na azokumisa muyibi bapesaka bato ba titre moko oyo yo passer à mutone za mabe mais bango bapesa ye eloko moko ya kosaka nango te tomoni nani faci kama ba mobulu yali ya pese nani bapese komo ya béton tomona ki Mbanda honoré de fin Mbanda azali na excellence so tuni mutu nyonso passe kaka ya mabe ayawa babengi ye soki nani président soki nani echapenga donc biloko mutu azo mérité te mais parce que aza mutu province na yo et vous acceptez des bêtises comme ça. C'est comme ça qu'on peut reconstruire ce pays détruit par les forces du mal. Il faut trouver la vérité. Dans le monde des ténèbres, le chat est appelé par son nom. Neti Mobutu Toyeba qui est le dictateur sanguinaire, un criminel. Au côté de Tembete, ce côté de peut-être aux amours il y a 2000. Les dictateurs, précisez, les dictateurs sanguinaires. Il faut y avoir sanguinaire et nous le. Mais pourquoi tu as commis boyer? Biso ba promotion na biso to la ki so to ke classe to so comment ba porte plume to so ba bivard na classe mo to zo aller biso 25 na récréation so to bimi bazo pesa biso ba lait milikia na RDC ba pesa biso ba lait. Ça c'est de 60 à 65 mois to so jouer indépendance ba pesa biso ba lait biloko moko donc ba porte plume ba cahier au fele. Dans une librairie, on a Saint-Paul. Tant que comme un cycle d'orientation. Si on pesio, banini goya na yango. Toke na librairie Saint-Paul. Toke na magasin on a bata. Pas tout le monde sur sapato. Na librairie Saint-Paul, on a livre nyon so donc tant que ya sava. Na école on pesa bino ba livre. Après na chaque année, bozongi si ndenge zaka na poto. Mais pourquoi te commis boyer? Pourquoi tu as commis boyer? Nga web sa minon damo. Mais na koloba penza parce que nga musala na nzambe lokutala linga ko tiango lokutala tiaka on a placité. Nga tiaka vérité. Bat ba ko kumisa mutu boye mais so nga na yebi ye na mabe nga na kolobela na mabe wana. Total eloko moko. Et puis nga mawali lo to na otala yango. C'est triste. Tota elo moko na bibie et puis c'est nga mawa. Mais bolanda ka me boyoka. Oya mino. Yango ngape na ko sa mwa mojo. Yango ba konjo ba twa ka bongo. Ba bongo na bino na ba moko ya bino. Boko to kelo kwa boyete. Si dans chaque chef-lieu de nos territoires, dans chaque chef-lieu de nos provinces, il y a des écoles comme ça. Et comme ça, bino bien té. Bino mboko na bino ka ba palissade. Mboko na bino kaka ko la baba nini ba. Na éviter soki ya nani. De la presse. Mais ba to kata boyete. Ba la bila kana kasha ezate. Osupe bandunwe bana ngai kuna na kwilo pe ezate. Depuis basango batika babaki nzambi na banini. Bato bandunwe pe batonga te. Kisangani au moins, kasa ezate, partout ezate. Mbongo na bino ezakani.
okotika babiloko intelebili boite des années bakomi ata école nini ya boye soki ya bokonzi nini etikali mpe libela. Vous n'avez pas honte. Moi j'ai honte à votre place, j'ai honte. Non, yoka soni la place na bino. Regardez, ça c'est l'affaire d'un privé. Ça c'est l'affaire d'un privé. Et vous les autorités. En tout cas, ngaso na komi mokonzi, loi na koloba. Député nyonso, sénateur nyonso na mboka na il faut tirer les mots. Il faut tirer les mots. Ce n'est pas normal. Nous, on commence à tout accepter dans ce pays. Ce n'est pas normal. Qu'un privé fasse ça. Mais on a des gens qui ont des gens qui ont des parce que moi, quand on a payé 20 000 $, nous n'avons pas été école de ça. Vous n'avez pas honte. Vous devez avoir honte. Un privé. Congo nouveau, on nous sommes au plateau de Boyoma à Makiso. Le plateau de le quartier plateau Boyoma. La province nanga ezate. Akisangani. Na kasa ezate. Et pas na yo mwe mutosali. Karibu kwetu kukisangani. Biso batabali tokolobali. Na kwisangani. Hein? Na kwango tokolobali epa ya papa Mboso. Ezali? Mboso. Tonga kuna école pana. Omo balinga. Mawa. Bandeko, tout le monde a moi passage. Comprendre que tu es bité beaucoup de ceux qui ont des wapi. Banzeleze ko beba courant et beba mai et beba. Mboka mobimba. Biloko oyo, les autres bébés sa vie à jeunesse, bazwa batamo na facilité. Oyo ko bomi sa vie à jeunesse, bazwi batamo na difficulté. Talande tumaka muto mona na mboko. Bazwi akene, bazwi batamo 500 francs. Bazwi dolé, bazwi batamo 1000 francs. Tala décrit. Bazwi 1 giga, bazwi batamo 2200 adabino. 2200 adabino moko. Bazwi bière à dirbo, mi balé 2500. Hein? Bazwi kilo Messi, bazwi batamo 4000 francs. Mais bazwi gel baté 2000 francs. Hein? Bazwi hôtel batamo 3000 francs. Bazwi ebundela madesu batamo 3500. Biloko ezali ke batamo moins cher, bakomi kotamo cher. Onyo sukaka tola na mamna binote to beba botika biso na kimonga ezani no ba konza mboka ba honorable to vote vous comprenez to yebite mboko Mandeko na longoli yango Mandeko ça fait mal à tant tozo kabilo kwa boye. Moi personnellement nalobaki derrière pour na atuma tubwana. Nabaki si réellement c'est un voleur, il faut l'arrêter. Mais procédure ya kokangela yende ezala malamu, faut l'arrêter. Ndeko, nga moyibi, mobomi, mutu nyonso asala biloko ya mabe. Mais ndeko langa, yo yebi ke mutu oyo aza mutu ya normal te ya mabe, azo bebe sa pona mboka. Mais toi tu dois les soutenir parce que azam ta professeur yo. Ah mais ndeko langa. Ndeko. Okolinga balo bakombo na yete po azam mutu na ya yo. Mukomususu, ça c'est entre parenthèses. Mukomusu na lobby tango na yako zo ba information moko ya sur pa bangwande o ba bakisanga comme information pour na les défunts Honoré Ngwanda. Nabibo mikolego ya nakoloba pona Honoré Ngwanda. Je savais que Kalata okufa mais na yeba kita okufa quand. Na basi bo remarquer ta na bari kolobango to sali na nete akufi. Mais je savais que fa kufa mais na yeba kita na période wana. Tangu na lobinde ngwana me bato wandi ko benganga. Koloba te, faut pas koloba di tika to félicita ka yo di bonyo ni koloba makamu na yetika. Rien marisha comme ça. Nali koloba pona intérêt ya mboka onga na yebaki Ngwanda oyo azo sala mais faut mona bato ne baso benganga. C'est regrettable. Nous devons construire pas nani ngabi songa na lobaki yango boloba.
nalinga ko faire comprendre bato ndenge nini mbanda kufeli ah non kubangi mobange ah kabi me omboka ndenge nini na faire comprendre bato que mais non mwanda kendaki Brazzaville ah na mais où ah oui binga tendeko wana zuka nete entre parenthèses mais fait des comptes tant akufi libita lobi effectivement na gouvernement mwanda tolaki na bi talema. Mais pourquoi vous ne croyez pas été? Moi, je ne peux pas venir pour m'amuser. Mais non, je ne peux pas le faire. Si nous avons eu binoké, oh yo. Maintenant, un jour, nous avons parlé sur la mort du défunt Honoré Mwanda. Donc, lobby, nous avons dit que tu vas bien un téléphone. Ah, mais dis donc. Kasavu bakufa, Lumumba kufa, Kimbangu bakufa, balobela bango. Mais bino boko ngati baloba mutu oyo asala ki boye. Moi j'ai des témoignages ba Mbandi, ce n'est pas ba Congo ba Mbandi. Ba benginga ba pasta, to ndaka yo, tala dossier. Mais avant wana na sana misusu. C'est pour cela les défunts avant kufa na lobaki service de renseignement nanga eleki aina makasi. Moi j'ai parlé avec moi dans les 15. Ah, mais pour la dernière personne à son login en Banda, c'était les Bita, les 12. Parce que les 13, on a un ce qu'on a. Même Bimi, pour Nanini, pour Yazasuki, grand combattant, à sa Kosabino. Alors, entre parenthèses. Mendeko, soko linga mboka na yo. Même linga mboka na yo te. Mais ko kotila ka moyibite, ko kotila ka criminalité, ko kotila mutu bote, oh ya sala ka mabe. Tala ba mama otang ba lobby, est-ce que pesi no mawate ba ndeko na ngai? Tala petit otang ba lobby, est-ce que pesi no mawate? Mboke comme na niveau boye, bato baza ko diriger ngo, ce sont des gens sans cœur. Allo bandeko. Tokota la sousou. Vous comprenez que tu es Likambote. Tokoluka. Ça fait mal, hein? Ça fait mal. Tout le monde n'indaku. Tout le monde n'y ba maman n'est pas lobby. Tout le monde n'y ba tout le monde ba défilé. Na ebite sur la tchali bosso nini. Ndenge tozalaki. Pas après 65. De 60 à 65. Bon, t'as l'année aux Alaki. Mais il faut entrecouper les travaux de l'esprit de nourriture terrestre. Lorsqu'on est jeune, le travail cérébral ne diminue en rien l'appétit. Dans un vaste hall bien aéré, les étudiants se réunissent midi et soir pour y prendre ensemble leur repas. Chacun se sert soi-même. Munis de leur plateau, les étudiants défilent à tour de rôle devant un guichet où ils reçoivent à un prix modique une nourriture saine et substantielle. Aux heures des repas, la grande salle du restaurant universitaire n'est plus qu'une ruche bourdonnante. C'est dans cette vie fraternelle en commun que se créent des amitiés qui durent toute la vie. Après le repas viennent quelques instants de délassement. Billard, ping-pong et autres jeux sont mis à la disposition des étudiants. Certaines natures plus calmes préfèrent le jeu de dames avec ses multiples finesses. D'autres jetteront leur dévolu sur le football de table et, dans le feu d'action, une bonne bière ne se refuse pas. Puis, le travail reprend dans le calme des bibliothèques. Pour favoriser le travail intellectuel et la recherche scientifique,
Professeurs et étudiants doivent pouvoir disposer de bibliothèques abondamment fournies en livres et périodiques. Les encyclopédies et les dictionnaires voisinent avec les traités scientifiques et les recueils de travaux. Autour des tables, étudiants et étudiantes s'entraident à voix basse ou travaillent en silence à la préparation de leurs cours ou à la rédaction de travaux personnels. Et quand l'obscurité est tombée, chacun poursuit l'étude jusque tard dans la nuit. L'université Levadium, dont le nom en consonance latine rappelle l'institution plus de 5 fois centenaire dont elle est l'émanation, est plus que toute autre réalisation un symbole d'espérance et de foi. Allô Bandeko, merci Bandeko, bomoni ndenge tozalaka, hein? Ndenge RDC ezalaka, betidia na ba cravate, après faut que rolia, ndenge awe na poto, ndenge tozalaki. De 60 à 65, soko ina poto okoya pona kotanga après ozongi mbangu pokuna vie ezalaki bien. Hein? Mais au moni na komi déjà 21 minutes, nous sommes dans le mina loba minute yokatana. Alors c'est pour cela quand on a osala yango fona somba téléphone mususu. Il y a une heure comme ça na sala ba vidéo belé parce que bato balingaka histoire mboka na lobi boko sepela. Bato balingaka histoire mboka ko na yebsino boko sepela. Alors tolanda. Biso ba population toza bazoba. Milobela na ndako place ozolanda, misale na introspect lobanga pe na ndimi na zazoba en Afrique du Sud. La plupart ya ba politiciens à Mobutu. La plupart ya ba politiciens ba travailler à Mobutu. La plupart ya ba politiciens ba travailler na Kabila 80%. La plupart ya ba politiciens ba sala na Félix Tshisekedi lelo. Bango nyoso bazala bandako awa. Soit na Johannesburg, soit na Pretoria, soit na Cape Town, soit na Durban, ma grande ville. Je dis de Mobutu, de Kabila, de Félix Tshisekedi, 80% ya politiciens bazala bandako awa. Mbongo basomela bandako bazwa wapi? Ezala mbongo ya misala na bango te, ezala mbongo ya kimoyibi. Bayiba mbongo ya leta, baya ko investir awa. Oyokaka même Mobutu ye moko président de la République akala avait des biens ici. Et ainsi de suite. Lelo yo soko ye awezelo ka kopomba te tuna bana mboko bazala bakolakisa bino bandako ya bapoliticien po bazala Kinshasa. Bakozala bapoliticien ya Mobutu, bakozala bapoliticien Kabila, bakozala bapoliticien Félix Tshisekedi. Bango nyonso oyo bayibi mbongo ebele ba investir awa. Bavoyageaka awa, bamonaka bandako, bamonaka baprince, bamonaka bamol, bamonaka l'organisation, bamonaka la police, bamonaka le respect. Ces gens-là voyagent, ils viennent ici. Mais par manque il y a sérieux, par manque il y a honnêteté. Ces gens-là continuent. Il y a comme Mamboka na lolenge ya Kouezale. Pourquoi je parle de la victimisation? Les politiciens congolais aïbaka yemoko, s'il vous plaît aïbaka yemoko. Tango azo iba yo population zalakate, ngala zalakate. Muto azalakate ako iba yemoko. Asombi bandako na Afrique du Sud yemoko. Akosoma ndako na poto yemoko, akosoma ba immeuble na Kinshasa tongi yemoko. Ngana bino tozalakate. Mais soki kaka balingi balandela ye, akose victimiser na opinion, c'est comme si balingi ba instrumentaliser. C'est comme si balingi ba sala emabe. C'est comme si balingi ba bomaye. C'est comme si lui il est innocent. Pour bango nyonso ba politicien miyibi bazala kaka ba innocent. De Mobutu, Kabila, Félix Tshisekedi, tous les politiciens, des voleurs, ils ont acheté des maisons partout. Mais ceux qui kaka une enquête est ouverte contre bango, bakose victimiser. Balingi ba bomangai, wala bazolandela ngai. Bango nyonso bakomi ba innocent. Biso population, je parle de biso parce que moi-même je suis dedans. Biso ba population toza bazoba. Milobela na ndako place ozolanda, misale na introspect lobanga pe na ndimi na zazoba. Pona nini? Nous sommes restés silencieux, biso peuple. Nous avons accompagné ces gens-là. Pourquoi ils peuvent commenter mais pourquoi bazolandela ye? Wana ezaka ba politique. Pourquoi bakomi kolobela makamba boye? Faut ezalaka ba politicien. Wana komi ka ba guerre politique. Baza mitema mabe, balingi babundisa muninga. Ozomona ndenge baza kosala. Alors que tango ayibaka yebisaka yote. Alors que tango asomaka ndako na Johannesburg ayebisaka yote. Alors que tango asomaka ndako na Kinshasa ayebisaka yote. Mais jour balingi bakanga ye, alingi ngana yo.
tobi malabalabala toke de ko accompagner même explication azopesa ngana yo poto lobele na tv apesi complète apesi 1% ya pamba mais alingi biso to se pour moné to bandolobela ye. Pourquoi nous voulons parler en bien des politiques de Mobutu jusqu'aujourd'hui? Comment depuis Mobutu akendati lelo rompoinga bezagati de Mobutu jusqu'aujourd'hui? Comment depuis Mobutu akendati lelo rompoinga bezaga ndenge zalaki? Comment Mobutu depuis akendati lelo wenzaga mbelezaka ndenge zalaki? Pourquoi depuis Mobutu akendati lelo ba place oyo yebi côté la bino ki sensu ngaba na ba province ki sangani basali 4 mois pour ezalaka te. La situation demeure la même. Politicien oyo akoluka expliquer biloko ya salaki yo te nzela ezalaki de prince mais biso tokomisaki 8 prince soki nzela ezalaki de prince osali 8 prince ta potentialité toza nango combien de kilomètres yo osali ya nzela ça représente quoi? Bato baye lelo ils veulent s'expliquer biso ndenge tozali awa tosali nano mingi te toumeli nano mingi te soki bopesi biso chance tokosala bango basalaki 18 ans bazo expliquer 1% oyo bango basalaki bango bazalaki na Mobutu bazo expliquer au français. Les politiciens congolais n'aiment pas ce pays. Pourquoi? Parce que ayebi que les jours où la population a côté les mains, j'ai au bango nyos basala kabi c'est comme si ceux qui pouvoir les en place longwe bango baye makambo boya. Ngala zali de ceux-là qui pensent que tant que l'occupation et ça la mitou ya batu et ça la système politique et loko moko ekoma na mboka les alliés. Nous allons tenter de faire quelque chose, mais l'on peut la population sengeli au boya ba politicien banda génération à Mobutu. Ya Kabila, na Félix Tshisekedi bango nyonso. Bakosala semblant ya kobongisa mboka, mais bakosala iloko moko te tous les politiciens. Kaka ngana yo. C'est vrai que ngana kosala politique te, mais je parle ngana yo en termes de génération, en termes ya nouveau vent, en termes ya vision ya sika, otoriko simana. Pote toke na liboso. Covid ya ki tokatsaki batona ba kufa. Mais heureusement nzamba bateli ba. Batona ba kufi. Totikali na bango ndenge tozalelo et continue à nous foutre la merde. Bota la Congo ndenge zalelo. Mobutu akendaka tikaki Congo ndenge ni. Kabila ki atiki Congo ndenge ni. Félix Tshisekedi akotika Congo ndenge ni. Ngana yo na suka 10 ans plus tard. Félix élection en 2023. Soka azui tant mieux. Soki pas azui tant mieux aussi. Mais supposons que à 2028 pour le en 2023. Tozaka na ba même politicien ba basala ki na Mobutu. Oh, même ce cas physiquement, il peut transiter à travers le système des Congolais. Azali accompagner la vie au peuple pour toujours mettre par la population. Mais les politiciens congolais des mots n'agissent pas seul. Asaka Moussala Yemo côté, il a toujours été accompagné par la population. Donc, ce qui passe sur tous les Angolais, mais parce que les politiciens congolais, d'abord, il est l'homme principal, oh, Azali Koyiba. Oyo azali kokosa oyo azali kosakana na biso na mboka na biso mais azali accompagner les politiciens congolais azali accompagner la biso peuple pour toujours mettre la bango bango aou en Afrique bandeko boyoki na ina babelo moko ndeko oyo tango azoloba asote Kasavubu indépendance ezalaki le 30 juin 1960. Mais ye abandi na mutoyo. Tala pa abandi na mutoyo. Hein? Olia loba Kasavubu abandi na bamiyibi. Archive nanga na saki faut para fini place moko nyonso ebungi. Bandeko bazana mwa archive batindelanga. Ope bazana mbongo fona so ba téléphone mususu koyo oyo betaka ba iner parce que on azo ko manyango tekala misala Samsung. Na somba ki iPhone mais ça mobile qui peut comme ça qui peut ah non mais la Samsung na tika mbala mo boba ekei ba oyo baza vrai ba révolutionnaire ba nationaliste ba tindela nga mbongo dans 2 semaines na so ba Samsung oyo ça plus d'une heure parce que ba tu balingi ko sepela mais et 4 minutes pour sepela te yozo landanga okena ria monogramme okomi prénom lukeba non dinabanza Jacques Zate France au benginga na kozwayemo na somba téléphone sous Samsung même à 1000 €, na somba comme ça il makamba boyé toka avant que katana et peut-être une heure va faire va comprendre. Alors na tuni bino pourquoi ndeko oyo pourquoi ndeko oyo a sauté Kasavubu tango abandi na bamiyibi abandi na Mobutu heureusement yem ta lobby yango aza Mswahili
ngaza Congo soki ngambu tunalobaki yango nazana biloko mosusu lisusu me na moni yango te mama moko abenga bi papa nga makango na ngazalaki soki ngwandi soki mongo soki nani na groupe Mambutu soki wako lia na avion vendredi na États-Unis bakozonga dimanche na soir soki bakendeki États-Unis vendredi okuna baoke na Belgique na resa mamango wala ngate na lobi yango alors bande ko foye bake malheur na biso botala ye bomoni ye passion tozomona lelo yo bomoni ye nake musika te tata oyo ye muta lakisa biso ndenge babomaka congolais ye muta lakisa biso ndenge babomaka ndeko na ye congolais ye 6 mois après ko musala te azui 4 personnes allez singa a télé maison tala bango ba Congo ba kima batika kisasa ebele bazonga na bamboka c'est du jamais vu, c'est du jamais vu. Alors mutu oyo ya boye a pendre batu a bomi batu yo kono kumisa ye ngai nazata likamoko akoloba malama mutu te oyo nani ayena likambo batu bazwaka mbongo ya mboka bakende kosombaka banda kuna Afrique d'ici bakende na États-Unis ozwaka mbongo ya mboka okendeke na libanda yeyo oya yena makambo ya kuempoisonner ba peuple congolais nani yeyo oya yena kimoyibi na mboka na biso nani oya lakisi batu l'argent facile nani ero na bakabila kutuna babotami te metango bayeba yeku histoire ale sikoyo ekoma ina mito ba congolais kokumisaka ba miyibi nani ayeli biso tribalisme o ba kosa babino ka ina unité est-ce que criminel à cause à quoi il a besoin unité un criminel un dictateur sanguinaire est-ce qu'à quoi il a besoin unité vous rigolez ou quoi to solo là beaucoup on kosa il a besoin unité il a besoin unité nani aboma ikuku général ikuku c'est pas des rails na bomai nani aboma luambo makiadi nani aboma konku Jean de Dieu kudia kubanza bakoma na otange bele boyebite tata oyo boyoka ke na sango bo viva ete bino bana ba 70 bo viva tata ote bandeko na suki wana soko zui vidéo oyo panzango même na 20 personnes baye baka déjà que histoire na janvier bokoyoka yango pourquoi tokomi lelo boye question na ba jeune il faut bayeba pourquoi tokomi boye na lexi bino nde tokana ko lia na ba classe mais pourquoi tokomi lelo boye muto atiki azumbongo mboka akena Dallas hôtel 5 étoiles les enseignants sont impayés j'ai